et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence. Tous les Kanambonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission où même la rabino Mbongwana, Bambonge ya Kitoko, pe Masolo ya Kitoko, pour na Matali, République démocratique du Congo. À chaque instant, la belle elaka, na lobaka. Ce qui yo lingi Congo te, exemple tout ça bola pour la Congo ezalité. Oui, il y a toujours des problèmes partout. Je sais la République démocratique du Congo. De part et autre, au Kélépa Est, au Koutabi Tumbezali. Au Koye, même la Kwamutu, même la commune de Maluku. Désolé de ça, les Congolais vont perdre la vie de jour au jour. Au côté de la ville, professeur Kinshasa, Bandeko Bano ya Kuluna, bazako semer terreur de façon impossible. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Bolingo ya Congo, eza mopayate. Bolingo Congo za liyo ngande ko talangai. Na venir sur Vandaka, na quartier sur Zalaka, na commune Oyo Zalaka. Oyebi nani Oyo Zalaka, wana pe nani Oyo Zalaka wana te. Nini Oyo Zanga kayo pour que ne dépas pour que ne dénoncer ango na commune. Otoyebi na kata ba maison communale, ba service ya l'été zawana, ane rezali wana, immigration ba bengi DG mezali wana. Ba chef de rue, ba chef de quartier. Partout dans la ville professeur Kinshasa, mutu a ba responsabilité parce que Monguna to mutu mabe otoza komona, ala la kala balabala te. Ala la kala fulu te. Ala la kata fulu wana tolobi ezali kaka esika yo zena veni wana. Tout est possible sur notre 50 bomoko et qu'on permette de dénoncer ma camamabe aux la République démocratique du Congo. Merci Yves Mumba, merci Poupon Ikoma, merci David Nye et Ziko Mayamba. Bangonde Bazali, héros dans l'ombre, la carte émission Omnine, tous les Kanamoda, parce que c'est une grande émission. Oh, Congolais, c'est Bozana Ngonga, Oboza, et belé dans le toujours, comme d'habitude, prière moko, homélie moko, joie télécommande, qui s'en a fait sa confiance pour okoye ba réalité. Donc, ça, là, on a ndenge na kata émission oyo. Mais auto yambi lelo ndeko oyo, ezali mbala liboso te, to yambaye mvula mo mbese le kani, to zongena sur lelo. Pourquoi? Pourquoi? Baké musika te, na pas na mwana mboka belle journaliste c'est le président. Sango boni. Sango mwana mboka. Tozali malamu na ngolo nzambe. Kala vraiment. Kala anemoko na ndambo. C'est trop, Kala vraiment. Depuis décembre 2021, on a Zalaki Awa. Voilà. Zalaki à la veille à bonne année. Le 31 décembre, oui. Je pense que vous avez émission à Soukayani. Justement, c'est ça. Clôture avec succès. Bénédiction, année Kitoko. Merci beaucoup, on a le président Ben Jonas à la fondation Mounene. Où est ça que les Congolais vont se retrouver dans 4 fondations, toujours dans Combo Fondation Ben Jonas. Bonne fondation. Fondation, ils ont que malamu mingi. La fois passée, na la kakio que Nzamba Osonga biso. Na moni Toza bien par rapport à la fois passée. Toza vraiment bien. Nazo bundanga moko frère au moulin mais Nzamba zo songa parce que madame tozali ko sala tozali ko songa batu o Nzamba kela na ile lingi na ye akotika bisote. D'abord félicitations parce que vous résistez na mboka oyo na fondation bongo sans appui, c'est pas donné à tout le monde. Ezali vraiment facilité mais tozo bundanga pour atteindre objectif na biso. Voilà. Merci beaucoup avec le président Ben Jonas cette ressourcée makambo ya ndenge na ndenge surtout beaucoup plus banana ba likambo etali politique ya mboka parce que aux ana fondation aux ana ONG tant que politique ya mboka eza malamu te yo pour za malamu te parce que bango be clairement ce qui est tumba masizo betama même soso akobota sulikité kok oganga su kokeri côté mais bambo oto kaka to mona ka oganga su wuté c'est parce que masizo betama. Et bon, ce qui n'y a pas de bon, mon tour dans la fondation, ouais, mais c'est là qu'on salit ça. Mais ça qu'on s'appelle misala nae. Ce que tu mets à la mboka. Vous croyez vraiment que c'est là qu'on salima? Et qu'on salima. Donc tout ensemble d'être au Luka. Total comme d'abord sécurité Congo, pas sécurité comme sécurité Congo. Et ça là les Kamouya Chilombo Félix, président de la République, il est mon côté. Et ça dit il y a Yonanga sur Sangana et Longonde. To Longola Côte wana et Matakitoko. Président ben journaliste, c'est d'abord tout ce makambo tali politique en mboka. Kota la lelo oyo la République démocratique du Congo, ndenge za ko kende. Na ba propos tout récemment il y a mwana mboka on allait présent ya Rwanda la boy kotanga kombo nae asaki mobembo na Benin
à se dévoiler clairement ce que souci na bango malgré bana ko wanga que ya souci ba M23 t mais ko luka cause mabele ya Congo mabele oyo fondation saka misala mabele oyo fondation luka bato sunga na mungu na ko luka abotulango l'action ni ko sala na maloba wana. Merci beaucoup. Biso Stolanda qui image wana ezali participer mawa. Nga nazomona ke tozo kende déjà na victoire na biso parce que Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki tant qu'il y a cause à la président de la République bitumbe ko sila. Je pense alobaki kutu que azali même prêt ya commis pesa jusqu'au sacrifice suprême pour être bitumbe wana esila. Président ya Rwanda otoboye ko tanga kombo na ye toboye ko fula ye amoni toboye ko sala publicité d'ailleurs amoni que a commis na soka parce que ba stratégie na ye nyonso a tchaki en place ezokende ko échouer moko nalanda ki vidéo wana ndenga alobaki que le problème ya M23 ezali mabele na biso ya Rwanda depuis époque coloniale ba limite ezalaki mal tracé une partie à Rwanda et côté qui na RDC puis na Burundi tout même si c'était le cas est-ce que pour na kozwa une partie na yo ya mabele il faut ko kende na stratégie oyo ya zwaki ya ko boma bato ya ko violer ya ko yiba mabele bazoli ko réclamer eza mabele basi ba piller ba minerer ba ressources na yango ba ko réclamer yango to zali komona ke zali pasi. Mais félicitations à mokonzi mboka Félix Tshisekedi pour alobaki que ata 1 cm ya Congo eko kendete et pas munguna azali côté lema azali koluka ba méthode nyonso ndenga alobaki na discours na ye pour na kosilisa bitumba wana alobaki nzela ezaka mibale soit nzela ya diplomatie soki diplomatie simbite toke ko bunda parce que M23 bazaba na mibale et FARDC pe bazaba na mibale exactement. Ce qui toke na diplomatie, toke na ba calcul nyonso, et simbite, toko koma kaka na kosimba na nzoto. Il faut mundu qui est là. Parce que basoda na biso ba prêter serment, balobaka que bazali prêt pour na kokufa, pour na ekolo. Donc bazali prêt, bazo zela kaka go pour to banda. Omona ki une fois tout ça là qui moi 2 ou 3 jours avec l'avion et le qui va problème est belé. Donc nazali ko pesa ba autorité na biso félicitations parce que bazo kena le kamwango na sagesse nyonso na intelligence na yebi ke tokolonga bitumba tokolonga ndengolo bitokolonga merci ba bisi fo ba biki tala chef de l'état yi wana tala ba si ba institution boka bango wana message no ki ko lancer bango face ya makambo zo le kali message na koki ko lancer ezali que ceux qui zali na possibilité ya komona Paul Kagame en face totanga ko to kombo na ye na ko yibiseka que au lieu soni ebomaka pete soni ebomaka te au lieu okende ko suka mabe mieux vaut kotika c'est ça le moment kotika ngo pe officiellement publiquement yibisi ba non bande na moni ke makambo ezokende bien te na tiki nanga o yibisi ba troupe bazali na mabele na yo ba se retirer parce que ya bengani bango baye pa na biso bengani bango bazali na place ya kokende te bazali na force parce que bazali koya na sol congolais ba repousser bango bazali kokende na Rwanda bayami bango sans problème bafandi kuna balali kuna balie kuna ozomona mais pona mokonzi mboka na biso na azali ko sepena na ba politique wa azali kokende nango parce que tobosa na te ndeko bitumbe beta pona yoki bande konse bazola FARDC bazobanga baza makasi te mais yeba que FARDC bazali côté ya population bitumbe betaka eza même na ba paisible citoyen batombaka ba victime donc bazali koloka ba stratégie nini il faut ko kende na pona ko mettre fin na bitumba sans que makila ya bandeko na bango ba congolais bazali ko vendre bisika wana etanga parce que to bandi bitumba lelo na 8h ezaka ka ba soda ni ba kokufa te bana na biso bazali wana ba population za wana ba papa na biso bazali wana ba mama na biso ba bakenda ka bilanga bana bakenda ke école zosto ku febele mais to batela na ba batikali yango zali komona ke bazali ko kenda nango na ba stratégie na landa ki documentaire moko la fois passée lorsque M23 banda ko pusana na cité moko boya Sake
pour forcer bakota na Goma. Oui, forcer bakota na Goma. FRDC basala ki message qui toque, sécuriser d'abord population. Tcheli bango ba moyen, faire déplacer population de sacs vers Goma. Pourvu que le terrain est à la naître. Mais ce n'est pas le cas pour M23. Bango, bazali ko violer na ba maman. Bazali ko boma, bazali ko kata batu mitu. Donc ils allaient vraiment passer. Ils allaient vraiment passer. Yango biso en tant que bana mboko toki ko sepelate makele tangaka. Bazali ko kende nango malema na ba stratégie na biso. Tant bien que to sto bungi sebele, mais territoire nabiso ezala protégé, sécurisé. Intégrité territoriale nabiso ezala intacte. Yangone tokolonga bitumba. Très bien. Merci beaucoup Soki sécurité za makasi kata mbokande et ko permettre vraiment ba situation moko e ba ko fonctionner dans ba compartiment surtout. Là je suis avec le président Ben Jonas Ozali moko ya baï politique ya mboko moi politique et tout ça évidemment. Et puis la union sacrée de l'opposition actuellement. Là la union sacrée de la nation. Na parti politique ni. Nazali na ACP Alliance des Congolais progressistes, parti cher Argentini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville. Donc le premier bon gouverneur de la ville. Le premier bon gouverneur de la ville. Oui, depuis Kinshasa Ibanda. Depuis Kinshasa Ibanda. Ça moutaza. Ce qui moutaza na ba argument mususu. Akoya ka ko contredire. Mais biso nyo tozali na Kinshasa, tokoli na Kinshasa, totangi, tomoni ndenge bakonzi balandani, basuccéder. Mais depuis que na kwa mutu kutu na te, nyaka na maluku kaka. Wana ezali conflit ya ba chef coutumier. Oyebi histoire wana bien. Vous croyez que c'est un conflit à chef coutumier? Ezali conflit ya ba chef coutumier, oui. La fois passée, il y a un conseiller ministre. Ouais. Numéro 1, conseiller naïf, nazala qui n'est pas. Alors il y a un baki et banda kana ba redevance. Que au sali 10 sacs à makala, il faut que ça qui makala, il faut chef coutumier. Mais les oyo et c'est dégénéré ça sur bon côté. Est-ce qu'on peut croire réellement que le conflit, les conflit wana, il y a des redevance ou bien ici et couleur mususu? Oui, il y a un azal ko yebso que na politique na Congo tozana ba couleur politique ebele. Ezali na batu. Oh bazali vraiment na motel mabe ya kemboko ikende liboso te. Wana yo moko yebi en bisiko vande. Ezali na batu. Omoni ata guerre ya est. Soko landeli ba Congolais moko bafana na kina. Ba finance ka pe guerre wana po ici là. Non, boss, on va très bien la carte ya Assemblée nationale. Ba finance ka ngope. Bima la carte ba groupes armés. Ba finance ka ba groupes armés wana ke bitumbe silate soke sili. Félix a reçu victoire. Or nazala ko yebisa bango eza victoire Félix, eza victoire ya peuple. Parce que Félix a koleka na ye. Mais peuple ndé azali ko souffrir. Ndé biloko zolo ba wana ya kwa mutu. Et banaki na ba chef coutumier. Et ba moni que dégénéré. Il y a maintenant des mains noires. Ils ont la bateau basé na ciment. Bossala bo. Pourquoi? Parce que bayebi que nyonso ane ko jouer na bilan Félix na 2023. Omoni abomisaki bateau asala ki bo. Tosto yebi biloko nyonso wana. Mais nazala ko yebso genèse ya likambo les eza makamba ba chef coutumier. Eza makamba ba chef coutumier. Donc eza ba homme politique animé de mauvaise foi. Bazali sima ya loko wana. Pourquoi? Nalinga kananga gouverneur te, nalinga président te na sala boye. Mais bato bazo kufoana, n'est-ce pas bandeko na yo? Bato bazo kufoana, n'est-ce pas? Bazanga makila congolais lokola yo. Ne fût-ce que parce que yo zo oui, ne fût-ce que zo loka positionnement na yo. Il faut bato ba kufa pose la bien positionné. Donc ils ont problème ya conscience. Mais ce qu'on a lobby que Gentini Ngobila le meilleur gouverneur. C'est parce que nous avons un gouverneur, on ne critique pas, peut-être qu'il y a une opportunité à jouer, mais quand même la façon dont il y a gérer la ville de Kinshasa, surtout dans la ACP. Très bien, voilà, on les alliés, analyse à mon mboka, belle journaliste, Zali, toute la démocratie, c'est libre pour s'exprimer par rapport à un sentiment. Ceux qui ont montré que le sentiment de ces féliciter, numéro y a la peine, soyez prochainement, eux peuvent faire ça. Oui, c'est féliciter parce que on n'est pas toujours là quand il y a quoi applaudir, il y a quoi finir, non. Mon amour, ça va sentiment par rapport à n'enga ça comme mon là. Quand on a le baka, Félix Tshisekedi, il est chef de l'État, l'obéir aux assos sous terre au Kende.
Jean-Chilingo Bilamba, quand le président belge Azoloba Awa a kokende. Le président belge Jonas a kokende. Moïse Katumbi Chapwe a kokende. Cardinal Fidelo Ambongo a kokende. Martin Fayulu a kokende. Ngaipe Alain Dewa Oyo na kokende. Mais tokotika Congo Sikoyo na ba condition ni tant que tu pas divergence politique, to bambi ango liboso, to ko bloquer Congo, que soit disant hier, ceux qui a sali ba komona malamu mais ba congolais ozo luka ba voter lobby, ba congolais ozo luka o diriger lobby, ko sacrifier ba ville ba kufa. Au premier samedi ba kwa mutu, et comme ko ketila kata kwilu, et comme ko ta muketila ba Congo, et tila kata ville prophète Kinshasa, tokotikala na banani. Moi na Congo, sala mayele. Tout ma belé musuté à part Congo. Na la ki bien bien que même Félix Tshilombo a kokende, ata sali sans mandat a kokende. Mais c'est atika Congo oyo tant yo kozwa libonga, oyo kuta na mesa oyo sa remise de prise na passation du pouvoir, au kuta quand même il y a eu des avancées positives. Parce que ici au Congo, on a besoin comme on a que Mokozo a ça qui accueilli, mais on a continué de ne pas aller au Kende. 61e année, c'est déjà indépendance. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a mère dans le Congo. Ce sont des questions. Aux a il y a assez de personnes qui occupent pour signer actuellement. Bon, nous avons d'abord au cadre ACP. Nous avons président fédéral. Il y a ACP, ville de Kananga. Dans la province de Kasaï centrale. Exactement. Le temps où tu as la Kananga, c'est cool. Tu as les politiques qui sont à Kananga. Tu as les apports de la Fondation Ben Jonas, les autres Malakati à Kananga. Où tu étant que au cadre de ACP, au Kitsikuna, tu as confiance avec d'abord la Fondation Ben Jonas, les amis pour le développement. Apport ni aux autres Makuna à Kananga. Merci beaucoup, Ndeko Alain. Ville ya Kananga parmi les villes bazali victimes ya makambo ebele surtout na pouvoir oyo tukoleka makambo akamwina sapu yo moko yebi bato ebele bakufa bato ebele baza ba victime mboka donc eza vraiment bien te eza ville oyo ezali enclavé donc soko eza na ville moyen ya kobouger kokende place mosusu ezali te ba route secondaire eza te mai eza te courant eza te. Mais Nathalie que ngai nazali président ya fondation. Tant bien que fondation tozali na Kinshasa to sali makam. Mieux vaut na chape fondation et pas na biso na ville ya Kananga pour soulager moi ndambo na ba problème aux population bazali nango. Yango mona ki que to anemo bi mona banda ko mona to travailler makasi na ville ya Kananga na province ya Kasai centrale. Fondation Fandi kitoko et to sali ba action kitoko so na bandi ko tanga yango okoka momena ko wi ko zwa moko to mibale ndeko Alain kuna tellement activité ya komema biloko ya kolia ezalaka te lokola koto ozomona biloko eutaka bandundu biloko eutaka nzela matadi tutu lokola nzela eza te kuna ba jeune ba développer système na bango bamemaka biloko na bavelo babengaka bango bayanda donc bamemi biloko basali ba distance ya molai Air Fondation ekomi na mboka wana to constate que bato wana bazangi na bavelo ya mike oyo velo mpona komema biloko tosali si concours monene bato na kati ya fondation bato baganyaki topesi bango bavelo kinga 4x4 ya sika mpona nini mpo bango nde bazolesa mboka wana. On les a par rapport à la difficulté au côté d'abord par rapport à la difficulté na kotaki il fallait na aider bango na ba moyen wana na komi kuna jour moko na zoli kotamwa na nzela na weka pasa ma ilokola moto nyonso na luki au pire ezate atama ya molanya atama ya sanfa ezate ba ibisinga koto oyo ezali sosu ndenge yo tikate to komi komela mai ya ba bassin ba mama bazali kotoka mai na bassin ba ki koteka e kozali kotala bassin wana eza vraiment bassin te na sali ce concours ya ba mama nyonso batekaka mai to sali communiquer baye na kabeli bango ba bassin na kabeli bango ba pesa bilamba kaka na mois ya mars ba image ezali ba fêter mois de la femme kitoko natali na lobi non problème munene ya Kananga ezali d'abord libumu ata osaleli bango ni ceux qui bazali na nzala eloko te. Mais ceux qui te bandent au masango, to ke kokabela bango, et que c'est possible te. Mais bazali na ba terre rebelle, espace vert rebelle.
mais moyen ezalité ndeko na sombi biloko nyonso ya mosala to fongoli 3 bilanga na ba côté différent côté moko 4 hectares côté mosusu 6 hectares côté mosusu 8 hectares toloni ba masango toloni avec ba tracteur ou bien kaka na niveau maboko kaka na zui kaka bato na kata fondation ba maman na recruter bango tozali ko futa bango jour après jour basali bilango wana pendant 2 mois tozali na tracteur te lo côté motivation kaka tosali toloni masango toloni ba madesu toloni ba biloko ebele banguba na yebi que na juin na kozongo kuna poto sala récolte là tozoko mona appeler to sola mona d'abord c'est merci et balancer les mains tout dans la deux tozomona on a kati bon deux tozomona la bilanga wana ozali na kati ya kananga bilanga za komona na kati ya kananga donc otiki ville ya kananga OK distance ya 30 à 35 km route impraticable mais na kenda kaka pona bolingo ya bandeko tant excusez poser je ne sais pas tant que ça la action wana ozo salango avec vision ni ozango par rapport ya kananga ngai nazali fondation nazali ko œuvrer na kati ya République démocratique du Congo il faut na ce pouvoir en place au moins ni chef de l'État a lancé projet Kitoko 145 territoires voilà déjà développement local à 145 développement local malgré bazali ko bundana nango mais ngai pe apport na ngana 145 territoires ya ngwana parce que ngana kolia 4 hectares ya masango te ça déjà parce que ça là déjà pouvoir le bien là oui voir déjà la carte il y a politique nazali na politique te naza mutu te na politique nazali au cadre ya ACP non ça la toute une question c'est parce que na yebi ke mingi ba sali kata mboka oyo atoke na village na ye même toilette à pamba batonga te basaka na gouvernement ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange na premier pouvoir na ye après ça bon ba jipa kitoko après ça bon ba tracteur mais tout ça ko liata mbumbangu ba mon côté ni na Kinshasa ni même le bakana ngozolo ba wana to ite biko est-ce que kenda api mais comment on a eu on mutu on dimi au bana ko motema ya kosunga population à travers fondation na bino obike avec vision ya kosunga développement à 145 territoires local au chef de l'état à lobby tango ça ba makambo wana oza ko penser nini pour na lobby ya Congo makambo wana nazali ko penser c'est que mwana mboka Félix Tshisekedi yende akoki ko simba paute akende ko sala bilanga apesi vision kitoko a financer quel que soit que financement oyebi na Congo ndenge ezalaka mais apport na ngai na eloko na yo wana ezali que ngai pe na ndenge na nga na fondation to contribuer na réussite ya projet wana bilanga wana ezali ya Félix te bilanga wana ezali ya ngai moko te mais ezali ya bana mboka parce que mokolo tokolona bilanga wana mokolo tokobuka biloko wana tokotinda yango na wenze bato nyonso base bayebi na loba yango na baémission ebele tokotia yango na wenze tokokitisa prix soki tokuti mokolo wana ke ekolo ya masango eza 5000 francs nga na kotia yango 1000 francs très bien pourvu que population basepela population bazwa biloko wana nazali koloba naza moto na gouvernement te ngai natikala komona na Félix Tshisekedi Tshilombo te en face nazali na souci parce que l'état c'est qui état ezali yo ezali nga ezali ndeko ezali na sima caméra biso nyonso tozali état biso nyonso tozali état ezali lokola ndako na yo mire ekwei malgré eza ndako ya kofutela mais moto azokomona pasi eza d'abord yo poso mire ekwei ma ekoteli yo soki ozali na moyen en attendant que mongolo ndako ya kobongisa yo kobongisa d'abord mpona kosécuriser libota na yo yango na ngoni nga nazali mwana ya kananga mboka na biso ezali kokufa en attendant que gouvernement bakoya kosala mais na vision na ngai ya fondation Ben Jonas nasala nano natia pe d'abord contribution na nga bango bakoya continuer place biso tosukeli yango moni to lancer bilanga ebele non seulement bilanga ndenge tazali koloba boye kuna bazali na kati ya formation monene plus de 500 personnes tozali ko former bango na savonnerie gratuitement na kananga tozo créer bato bakoma autonome donc bazali ko fabriquer ba savon tozweli bango ba enseignant na Kinshasa tofuteli bango biye bakei ko former bango bato wana bakoma autonome bazali koyeba ko former ba savon ba parfum na ba biloko mosusu
ceux qui basilisi to kopesa ba produit moto na moto akena coin na ye asali savonnerie na ye abandi koteka abandi ko fabriquer ateki ezosunga libota na ye ezosunga pe population. Très bien. Ceux qui formation en esili tozali na formation ya coupe couture tozali ko former ba fille mère nyonso gratuitement baye kola musala ceux qui basilisi ba lauréate nyonso to kopesa moto na moto machine à coudre. Voilà. Aloki coin na ye asala atelier na ye esungi libota na ye. C'est comme ça que tu développer mboka na biso ole ya kokota na ba discussion inutile. Oh ya salibo oh côté la union sacrée oh za position ozaka rateke kaka fois aka bato ACP ou d'autres salango réellement kaka pour sunga vraiment kananga sans pour autant kotala ba problème politique. Non de ko Alain politique voilà za mutu FCC ya za mutu ya boité zo salango de ko Alain na banzité que na 500 personnes au bazali ko former bastion faza ya ACP. Parce que décidé bazana katuana. Parce que le ceux qui bazuyo peut-être parce que comment on empêche de l'état. Parce que comme on va demander au président de la République, c'est constitutionnel. Congolais tout. C'est pas lié au Tchamoutou, au Tchamoutou Sikala. Maintenant, vous êtes la présidente de la République, vous êtes quelque part, vous êtes ministre, vous avez caractère pour la partie politique. Alors, on a parce que pour les cabinets de la fondation, acte de Salawana. En plus, vous avez déjà 4 monnaies, il y a FCC. Est-ce que au Salawana, il y a tendance politique, il y a ACP, ou bien au Salawana, c'est vraiment que tous les populations à Kananga ont bénéficié de quelque chose à travers mon amboka. Nazali kosala yango pona population et non pas pona couleur politique. Très bien. Moi namboka nyonso azali libre ya koadhérer na parti politique ya choix na ye. Exactement, c'est conditionnel. Ndenga na adhérer na ACP. Ndenga na memi ACP na Kananga. Bayambi yango kitoko ba image ezali. Nazomona pe na image ezali. Na tondisi stadium oui nazoke ko sangolé. Na tondisi stadium de l'espoir plein. Na bande konanga ya Kananga. S'adhérer na ACP. Mais n'a pas ça un message clair que fondation ezali parti politique T. Fondation côté la fondation. Attaque ngai président fondation nazali na parti politique. Attaque na kokoma un homme politique. Mais fondation côté la fondation. Ozali libre ya kokota na fondation, ko sala ba action, ko participer na makambo sozali ko sala. Na bengi mutu te alandanga parce que lokola nazali mutu ya ACP ce que dans la fondation au comité d'office membre ya ACP T. Na ibisaki bango ba faire part des choses. Fondation ezali eloko privé. D'ailleurs oyambaki ngaya makamba fondation deux fois. Nazaki na parti politique T. Nazaki non politique T. Ba action bandaki déjà ko salema à ce moment là. Nazaki na makamba politique donc makamba politique c'est une autre vie. À travers ni tete que nazo sala un point de politique, il fallait na se limiter na Kinshasa. Dès Kinshasa vous avez la chance de belé à collègue pas vous avez na siège belé. Mais pourquoi na keye na ngokona? C'est parce que Nathalie Kinshasa tous na batebele ba ko sala ba Argentine ngobela bazali. Mais il faut na ba province ba tuminer na ba tele ba pepo na ko bongisa province. Soko tali ba province c'est belé développé na kati ya RDC. Et d'accord moi na mboka moko azalaka la tête de la province asala musala kitoko. Mais c'est là que moi mukietanga utala kana kati ya Kananga est-ce que sala musala wana kusunga population Kananga tali lelo passe ya Kananga. Kananga pas bimisa ba député ya makasi ba bima. En tout cas est-ce que état que ça ma belé ozali. Apport nous nous na ba député mais pas ça dira kati ya Kananga pour le développement Kananga. Merci mon amboka. Ça dépend mon moteur azali ko postuler. Ça dépend vision na ye. Mais les fils qui va travailler. Na eloko azali na ngona motema. Mosusu azo postuler les fils que abana kozona ye ba emolima na fin du mois. Mosusu ezake azana musala ko sala te. Na koma na nga député kaka. Mosusu na koma député kaka ba na betela nga maboko. Mosusu na mutazana vision na ye. Mais biso to bandi déjà ko songa population tant que nana to côté parlementaire. C'est-à-dire ezali kamba ya kobota manango soko zali na motema malamu. Ba ko forcer yo te ko songa. Mais le kosobi ki osala discours mot devant Kananga. Que sa population Kananga discours au sala liboso mon papa ça confiance avec peut-être que non mais que tu as la campagne tu voilà moi la mboka ben jeunesse tout le monde peut ça confiance vous a représentant la biso discours ni tal caméra le peut ça merci beaucoup naebi que tozali avant élection tozali na campagne était d'abord mais ban na Kananga ba yebinga bien que
lelo ceux qui makolo na ngai nyati na parlement makambo ekozala ndenge eza lelo te na kosala eloko te mpo bato ebele bakanisaka député akoya kosalela bino nzela akosala pont eza mosala ya député te député mosala na ye ezali kovote loi oyo ezali koconcorde na besoin ya population na ye mosala na ngai ekozala ya kopousse gouvernement mpo na koaplike eza na baloi ebele bavota mpo na ville wana eza na baloi ebele bavota mpo na ensemble ya république eza na baprojet ebele eza en cours soki okomi na ville ya Kananga okuta batracteur ebele efanda depuis période ya Joseph Kabila Kabange mpo na kosala babilanga kosala boye mbongo nango mpe ebima me moto ya kolandela nde aza te eza ya sika efanda dombule ebeteli yango bapine ekoti na mabele eza ya sika efanda nango batindeli bango batranscome nzela eza te transco akotambola wapi me soki olandeli ezali na mbongo ebima mpo babongisa banzela ezali na mbongo ebima mpo basala batinda baimage ya lokuta ngai soki lelo na yati na parlement mosala na ngai ekozala ya kolandela makambo wana telle loi a été votée au bénéfice ya population na nga mpo na nini ezali appliqué te tracteur botinda ça fait autant d'années mpo na nini qu'est-ce qui bloque parce que tout en étant président ya fondation nazali limité est-ce que nakoya pas gouverneur na tuna ile kambonini est-ce nakoya pas ministre na tuna ile kambonini mais ce qui est dans ça déjà na casquette politique na kolandela pourvu que application ya ba mesure nyo soit neza oyebi que ceux qui vivent à etikali lelo non développé eza d'abord enclavé mais pour désenclaver ville eza na projet munene babengaka ngo ya nzela moko babengaka Mwenyambulu nzela wana ndeko soki bafongola yango lelo na biso tokolongo Kinshasa tokozonga kuna donc nzela wana zo relier ville ya Kananga ti jusqu'en Angola Luanda. Ah bon? Donc marchandise ekokota import export ekozala nango biloko elongo koto ekoti koto ebimi koto mais cette route là est impraticable mbongo nango badekesa président Fati oyo akenda a inauguré nzela wana mais quand je suis allé en février eloko était installé depuis président Fati Kita a inauguré basali ka mwandambu batie mwa mabele esuki mutazo lo belango mwana mboka jila lingete yoka do tozali na projet ya shit Katende na yebi oyebi eloko wana shit ya Katende soki lelo ba alimenter yango et ko alimenter non seulement Kasai central et ko alimenter tous les trois Kasai oriental Mbujimai Kasai central Kananga et Kasai Chikapa oyebi que soki courant et koti na mboka ezali développement ya mboka lelo ba investisseur ba ko ya te parce que ba ko travailler ndenge nini izini nini okocha ata chaîne ya télévision bo bazali nango te soki yo na lobi bo toke kocha Absi TV kuna oko travailler ndenge parce que courant ezali te shit Katende c'est depuis non seulement depuis Félix depuis Joseph Kabila Kabanga Akita a inauguré en 2007 je me rappelle. Mais excusez-moi Namboka tant on a un projet tout on a le pays Obana Kananga baza mingi ville province à Kinshasa la ligne d'abord on va passer d'autres questions oyo tout on a nous éléments sur ça là il y a appel de ça na IMCA après tu retournes juste après c'est parti pour point comment. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, c'est Tolé Kanambonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Tu as mis mon amboka, belle journal sur Azali, moi politique amboka, puis Azali, Mokozia, fondation, belle journal, de ça, ma minene ya kafu kafu, pour le développement de la République démocratique du Congo. Le Oyo Azali, la Kinshasa, mais bien sur la Katia Kananga, le dit que le Congo central, c'est le dit que les pays pour la Graba-Nundu, en tout cas, partout où Azali, Bozalazou, a été quitter la bino. Mais toi, tu as ce que appel au Sali Oyo. Ya bandeko baya la imka bandeko to sangesi bango pour dire que j'aime Kananga. Vous reconnaissez que bato Kananga baza mingi awa. Vous reconnaissez que Kananga ba tracteur kita banzele salabité bachita Katende ezali surtout zéro. Est-ce que yango ezali message au okolakisa bango kuna na imka par rapport ya Kananga ningi tikala l'échec ou bien c'est un message sur ko bakisa na katina yango. Merci mon ambokale. Eza ba message ebele na kopesa bango. Parce que ngai na zongi na Kananga na décembre, c'était 11 ans après kolongo na nga na mboka. Na vivre makambo. Na yeko zonga na février pour na enrôlement na nga.
na vivre makambo namoni makambo esalinga vraiment bien te yango na fani nalobi me tokoki kozala na Kinshasa te tozali kotambola tokei banda tokei kotoyo tomone place oyo ezalaka bien tokende ezala mai bato ya kote wana nde babongisi kote wana yango ezali koatire biso est-ce que na Kinshasa motu moko akoki koloba no na congé na beta tour na kananga aza te me tokendaka ba Dubai tokendaka Chine yango natali alobi tozali na bato capable ya kosala quelque chose mais peut-être bazali informé na situation oyo ezali koleka te yango nga na tomboli mutu po mutu moko te atikala kosala yango depuis tozali awa yango nga na tomboli mutu pour la première fois lobi nazobengisa mwana nyonso ya kananga azali na Kinshasa Grand Kasai ezali Grand Kasai ezali munene ezali na 5 provinces na kati tosutire kaka bana ya kananga tolukana no kananga ata ozalaka na Grand Kasai ya kulutu nanga Denis Kambai Chimbumbu tozwi na bo bana kananga tokutana na imka ekozala samedi le 13 mai tokutana na imka napesa bango d'abord rapport vi na bino botika eloko tele za ressources te eloko tele kufa na lancele bango ba image batala ndenge komi lebisa siko tofani na Kinshasa quel que soit comme ministre comme député comme homme d'affaires mais mboka na yo kuna papa na yo azali mama na yo azali ndeko na yo azali école ezate soki yo otanga okoma mutu lelo na Kinshasa mais ndeko na yo batikali kuna basa na école ya bien te basa na formation ya bien te qu'est-ce que nous pouvons faire pour tobimisa kananga na biso na makambo wana en attendant gouvernement totia makambo na gouvernement par biso moko na effort na biso pour les lorsque to telemili mokonzi ya mboka bien ministre ok école wana eza école ya l'état mais biso bana kana tolingo totonga yango na norme bako boye so tozala makoki zelo wana eza nzela l'état ok bo pesi biso autorisation biso peto sala autant de mètres parce que bako boye te to telemisango en attendant bino bo bongisa makambo na bino ande ya politique tokuta d'abord batu ya coin moko to solola yango na bengisi bango les 13 ans tokuta na imka na la kisi bango situation ya kananga ndenge ezali tozali ko se distraire a na makamba politique to betaka masolo union sacrée to kende na nini IDP sa sali boye tozonga boye te biso tozaba to opposition mais mboka na bino ezali kokufa qu'est-ce que vous pouvez faire pour na mboka na bino parce que l'état nation ezali biso nyonso ezali ya moto moko te voilà président to sala Amérique comme ministre vraiment to comment vraiment na suka juste un peu sur une minute au solo là na population kananga na yebike problème ya le 29 samedi ça on est pour l'union sacrée oui le 29 tozali biso nyonso na stade des martyrs yebike bato ya ngambo wana bakutanaki na Lubumbashi basigné kasi eza bitumba te eza bitumba te 2023 yango eko biso tovani na koe na biso sikoyo siko ngai en passant bato nyonso balongo FCC baye union sacrée soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. En français, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais maîtres. Quand on tourne au monde, on va sala mabe. Avec on sala malam, ceux qui ont un maître et un malam. Voilà les parenthèses. Nous allons kolobela événement à le 29. Nous avons dit que bande cognon so ya union sacrée, tout ça parti politique est belé. Ce qu'on a zo banga parce que ça des martyrs les amoké. Mais c'est le stade où ça nango. C'est le stade où ça nango na RDC ya moi monene. Mais ça moké parce que biso moko ACP na sortie officielle to tondi ça. ACP yomoko. Siko tala IDPS. Tala siko AREP na tangelo ka 3 partis politiques. AREP ya mwana mboka Guy Londo. IDPS parti présidentiel. Na ACP ya Gentini Ngobilambaka. 3 partis politiques. Yo kanisi stade wana na 3 wana déjà. Vous avez une image. C'est que INC a un sima. Ma parti musus AFDC a un sima.
Donc, tout ça, l'événement, comme mon pour soutenir vision à chef de l'État en 2023. Moutonio so Congolais, on a des bons côtés. On a lié développement à Mboka. Tozali conseil na samedi tokotana na stade de Martyrs. À partir de 9h déjà, tokoti habillé na ba un signe ya parti politique na yo. Ce qu'on a l'INC, ce qu'on a l'ACP, on a l'IDPS habillé na un signe pour nous soutenir l'union sacrée. Ils allaient locaux. D'ailleurs, ils ont déjà sacré. Et locaux et Colongo, la Congo, on a Sony. Tout soutenir, en total la tête de gauche et de droite. Tout soutenir, en pour te montrer que vision à mon Konzamboka, Félix Tshisekedi, ils allaient malam. Malam, quel que soit Mikakatana Bitumba, mais ils allaient d'abord malam. Longo, ils sont déjà quelque part. Tu commis déjà quelque part. Tous ont les soutenir. Merci vraiment de me répondre invité au président Beljonas. C'est surtout beaucoup plus de lobby il y a Fondation Beljonas, tout le monde activité en cas ça là pour pouvoir balancer sur l'élément où nous tambou la carte il y a bilan là qui si nous connaissons la carte électeur na bino aux vraiment où tout le monde qui a conforté tout ça aux au Shader après ça qui s'en va baki boss carte électeur mais tout le monde quand même aux carte électeur na tebi qui va casser quand même FCC parce que aussi va carte électeur aussi te éviter. Bon voilà, nous sommes arrivés au terme. Merci, je crois très bien que tu as raison parce qu'il y a des mingi. Voilà, merci Yves Mbumba, merci Poupon Ikoma, merci David Nguye, merci Ziko Mayamba et moi à l'aide de la présentation. Nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence. Tous les Kanambonda, la seule grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Je vous retrouve prochainement, même heure, toujours dans la même chaîne, ceux qui collent sous Azongité, Bouti Kalamalam.